Gladys bandeko leka Karine Mokonzi abimi. Gladys aïe famille à la baronne en tout cas tozoyeba se koyeba Gladys bobakisa na suka Mokonzi oui yo kuna lobili kikuli non poni bolekisaka boye ntango Karine abotamaki baki na kikuli te kikuli ali mwana komi na bango bayebana mpe kala me Karine Mokonzi yaya ya Tania Mokonzi yaya ya Armand Mokonzi toyebelaki na baleki wana mibale Gladys Mokonzi azalaka wi ye moto alandaka makambo tu badetail ya la baronne biso tomami kango kaka Tania Mokonzi kaka Tania moto ayebi kaka Tania moto azalaki bon tomona mpe Tania na bavideo ya 3 tomona mpe Tania na bafoto ya 3 me Gladys azala mpe abombama ntango la baronne abanda kosote mire azongi Tania ye azwile biloko mpo balalisaki ye nzala Gladys aye kosala nini mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te o mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anoirite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo soki Tania Mokonzi atali aketombola biloko na nzungu na lutu ya munene batombolaka potopoto atieli la baronne loso atieli ye madesu abakiseli ye misuni esali ngomba piramide aketiela ye wana la baronne atali alamusi ye wana Gladys asali nini Gladys pa ye alobi ya Karine kolia nano te yaka koto oyo eleki molai na okozwa te koka moko wana ya pio basombelaki yo na yagi ava beta yo mpo bakobeto lelo wana mpe la baronne mbangu akende zwa koka Gladys alongoli biloko aye atie fimbo wana azongisi biloko na nzungu iye wana Gladys Mokonzi azalaka ne banda kala la baronne nde abwakaki libanga te c'est normal moto aza koremplace biloko akolia na fimbu yango ya nini ya mashine ezalaki ade fimbu singa mashine to matraka basoda obakisi balutu ye moko alobango la baronne aloba banda kobete na balutu bon biso bana cité so bazobeta na lutu ezaka neti bazokabela bagato mais la baronne abomba singa machine wana biso bana cité toyebi yango edesinaka kimpiatu na nzoto kimpiatu mpenza ozomona wi bakimpiatu ndeti bakangami yo na mokongo matraki wana nga nayebi yango te batata na bagrand frère oyo bakende stade du 20 mai
bayebi matraki ndenge esalaka. Bon, le baba bana basi ya génération na biso bakoyeba matraki soki esala ndenge nini. Alors bandeko Gladys abimi pan la baronne abwaki elibanga nga nakamwaki nalobi Gladys bandeko elekeli ngai. Gladys abimi aïe Gladys en personne. La baronne alobi dotango azalaki na mokumba. Donc muta la baronne ndenge bombaka bandeko awa yo kuna tozongela nini? Nalobi Gladys mokonzi kikuli te. Yo baleki na yo bakozala na koma mobali na yo la baronne motu aa na koma mobali na ye yo za nani? Zozo wali mutu mama nani? Kimpi bon yango na jalousie ka ye kuna amemaka koma mobali te. Mobali mutu amemaka kombo ne ye moko aloba yango solika mo bakombo kende kuna alobaka wa bazaka na bango mingi na papa Kimpi kate muna loba soki amemaka kombo mobali na amemaka kombo na ye alors Kalombo nana za na ye te me soki azwi toyebi deja mobali wana komema papa Ngusu bongo te. Sikoyo olingi nini? Tani ya mabeti tika tani ya vanda na yeko oyebaki awa tobetaka lisola fantôme. Tani aza fantôme kotumbulaka ye te. Oyo eza lokuta te eza mpe njeri te. Tani ya ye moko alobango akufa. Soko okufi olamuka eza nani? Nalobi te kokufa oyo ezalaka ya basegonde te. O ndenge tozalaka boye mingi na kati na biso si tokufa quelques secondes, une minute, olamuki na ope oyebi te kokufaki. Okanisi ezalaki ndoto mokufaki. Bato ebele toza boye tosi tokufa tolamuka me toyebaka te. Po kokufa soko okufi na butu omona ngo neti ndoto po esalaka seconde. Donc une minute eza mpenza pasi esalaka ba 15 secondes 30 secondes. Soko oloti ndoto eza ya ba seconde suka une minute lingo tala ndoto yango bien omona okufaki. To okomona ekokani na bandoto moko te yeba okufaki. Sikoyo kokufa ya bongo wana ya fantôme te. Me tani ya mabedi ye moko aloba bana bango banda osala misala singa kure alaki wana asimbi singa asote akwei baye batali ye balongoli ye bilamba basimbi boye azoningana te azopema te. Basali tu bato bavoisin baye bato baye batali mwana basali tu balobi mwana kufi. Basignale papa na bango mbangu aki na musala. Papa na bango alobi te bokende na l'hôpital te. Azali pe na raison. Baya mbangu papa na bango yatali mwana pa kufa solo. Atini ndeko na bango akele benga papa moko abanda kosambela. Yaki pe na croyance na kosimba. Papa wana pe adoute na ye te. Aye lokola ye loba akosambela même bato bakufi. Aloba sans publicité mais aye asambeli tani alamuka.
bandeko moto akufi alamuki après ba zer tokobengela pour ba papa no papa robo bino awawa kakaboy boya nini rando nga na linga mena luki rando te tania soka bali mobali na ye akozwa kombo na ye pe papa fantôme eza simple eza simple mais papa evi azwa kombo la baroni te la baroni nde mutu azwa kombo ya evi siko leki ne Gladys azwa kombo ya kikuli ndenge nini ndenge nini ye mpe mutu abimine sikoyo libanga baye kobwake na reta na la baronne après 7 ans ya succès 7 ans Gladys azala wana baye kobwake après 7 ans et bon Gladys aza na tort te ata baloba les retardataires ont toujours tort bakosa Gladys abimi tardataire retardataire ok tika okorige nga ok naloba tardataire retardataire retardataire mpana nga bato balanda nga il s'agit ba comprendre on s'en fout na prononciation faute d'orthographe tout awa eza likambo kaka bayoka nga bien bacomprendre nani koloba nini ekoki bandeko mutu moko ali azokorige nga alors les retardataires ont toujours tort mais la retardatrice elle a raison retardatrice te ndenge nini mwana mwasi na féminin baoloba nini nakoyokela lisusu te tika ngai aza na raison en plus la baronne soki abimisi kombo na ye mpo na histoire eningisi poto banda la baronne akoma eningisi eboti ekiri kizengi oyo ezala te na mokili nekiri nabosani kombo kozala mpe na ndeko ya muzombo ya likamba nabosani kombo ekiri mosusu alors bandeko sikoyo ekiri kizengi ebima bolimbisanga place wana komi mwa kizengi mpona oprononce kombo ekiri kizengi donc Gladys azali mokonzi karine nde kikuli oui kikuli evi kikuli maréchal Abubakar Kikuli Allahu Akbar ye wana kaka love na ya solo ye wana kaka bakola kote moko na lingwala na la baronne ye wana kaka bayebana bana Kinshasa ya solo ye penza o la baronne akotela ipapi mboma pupola ye nayebi na metro na train nayebi na makambo aloba kasi babolingo bongo yango mutu akendeke tiki koko ti nayebi papa moko voisin te mama azobetela biso lisolo ndenge ezalaki na sitasi ndenge mobali na nyokama mpona kolanda ye bakoma mpe bakoko liwa mutu ekabola bango lelo bango nde bakufa balandana ntango moko akufa moko abala te azwa mpe makangu te bongo mama wana ayebisi nga ndenge abanda kofinga papa wana boyebisaki ngai te ngai na mwana moke ayebisaki bamikolo ngai nabombami nazoyoka ndenge kaka Gladys abombamaka Gladys yo bombamaka
nga nazwa yo atango wana kuti nano botami te nazwaki yo na obombama koyoka mamba mikolo me kote kochange biloko na fimbo nga nasala te yo Tania asala makambo wana te kaya bien yango Tania azwa mabanga koleka aleki meme na Arma na mabanga etange Arma mpe asala mambo ebele deuxième Arma bino mibale bango mibale baleki meme Gi Mokonzi na mabanga ata boche ya wenge boche tu ya Tania Mokonzi na Arma Mokonzi tala ba mabanga ekoma kutu ba beton kala te okoma mopepe. Gladys, soyez les bienvenus, hein? Ngalobi soyez les bienvenus. Ngalobi mauvais te. Kobanga na oba mama Kimpi te. Kobanga na oba Raisa Mpongo te. Kobanga na yo ba Pingilos te pengouin. Kobanga no apuchu te. Loba osalaga G Gladys. Pe koteka mosenge droit d'auteur. Kobanga bango te. Ozape na Facebook. Ofoza nango kokosa ngai te. La baronne alobi yonde mto chaka shock omoni boy balobi boy. Ozape na TikTok. Gladys a TikTok. Ndima kobanga te. Okota minya. Wana ngana oyeba ndenge soko okota na minya toko bima. Tuninga nini? Soko za suwe nanga. Yo pe makeba kambo tunanga. Nga za papate atana ya robo. Ko tunanga makambo wana. Esekil nangezo lakisa. Ozui. Eza bongo. Wana de réponse. Gladys ndingo yeba makambo. Na réponse eza na mutema nanga so yebi. Yo pe ozaka leka la baronne. Atako tsona kutana na nzela. Nanga na yeba oza leka la baronne. O yebi réponse nanga mbala moko. Mais pourquoi tu baki nanga papa robo? Soué nanga zanine o tu nanga question. Et tant que na réponse. Gladys. Tika na sukisa nanga yawa. Oya bo chanzele nga émission na fimbo. Tika na sukisa wa. Gladys, bonne journée. Nini musu nini? Atabana ko cha bilamba. Okay, bilambe ko mimutu. Glagati. Arina Mokonzi na sepeli nzamba salime evolution. Ona nabino bela yamba to tenzembe zakaka kinyo. Samba batela mwana wana akola nesengwe. Karina Mokonzi oya lesa mide yane. Ayolele sanako ya rieta. Yo lele ayolele Karine Mokonzi mesi na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele merci voilà c'est vraiment évolution ona nabino bela yamba to tenzembe zakaka kinyo samba batela mwana wana akola nesengwe Karine Mokonzi oya lesa mide yane ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele Karine Mokonzi mesi na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele merci voilà c'est vraiment nini musu nini? Atabana ko cha bilamba. Okay, bilambe ko mimutu. Glagati. Arina Mokonzi na sepeli nzamba salime evolution. Ona nabino bela yamba to tenzembe zakaka kinyo. Samba batela mwana wana akola nesengwe.
Karine mokonzi oyo leza mide yane ayolele sanako ya rieta yolele ayolele Karine mokonzi mesi na yoye ayolele Karine mokonzi ya yo merci mama ayolele ayolele ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele ayo merci voilà c'est vraiment évolution Onana binobela yamba totenze mbeza kaka kinyo Samba batela mwana wana akola nesengwe Karine mokonzi oyo leza mide yane ayolele sanako ya rieta yolele ayolele Karine mokonzi mesi na yoye ayolele Karine mokonzi ya yo merci mama ayolele ayolele ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele. Merci. Voilà, c'est vraiment. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.